Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il y a Congo Suisse TV. Et ça a toujours inutile qu'on attend à Congo pour nous montrer na banda kuboyebi que ils a toujours déesse de la séduction donc Miss Mongo. Lelo na eka kolobela spécial Saint-Valentin. Bino mo na banda kuboyebi que déjà le 2 février donc toujours zilaka ka le 14. Ndeka na rythme ezalaka po Miss Mongo emonzambe na bango na sala basanta budo na gangisa. Onani onganani Miss Mongo yemo kwa zana pona spécial Saint-Valentin. Nabi que le 14 février minene za donc non chapa nyonso Angers. Nabi bien nyonso Angers. Donc bo s'abonner na Congo Suisse pour botala ba donc spécial Saint-Valentin. Miss Mongo yemo kwa zawana pona ko satisfaire bino ba maman ba papa. Donc bo kota botala ba bien spécial Saint-Valentin. Donc na émission nga obino mo bomo déjà ba vangu ya ba santa buna na sala pour binomo déjà bozana et là on a pourtant botala spécial Saint-Valentin bozala décité nabi ke ba couple belé beba na Saint-Valentin mais Miss Mongo penza la déesse de la séduction la déesse de nini binomo na banda ko bozongsa de la séduction donc et kozala ya ko yinda makasi Miss Mongo azawana donc bokota na pesi bino kaka rendez-vous moko spécial Saint-Valentin en live avec la déesse nabi la déesse bimo bomo na kabata ya ngoti Miss Mongo la déesse donc bozala décité bokozala vraiment décité bomonite bino moka bomonite Miss Mongo na loba na ngingite bino moka bomona Miss Mongo la déesse bo s'abonner massivement donc bino moko bokozala spécial Saint-Valentin avec Miss Mongo bozala toujours scotché donc na Congo Suisse loba trop bon basala santa buso pe ya bandeni mais Miss Mongo alobi na trop te ngana loba pe na sale laka donc na se émission na oboko mona pe na ba santa bu ba lien onotika ebino na ya ba santa bu na ngana sale donc on peut se no dia ba vangu pona bi que le 14 février eza maman na bord donc souka na bon donc ils appellent ko Saint-Valentin en live avec déesse de la séduction Miss Mongo Roland beta no mo extrêmement ko Roland o lo banini beta mo extrêmement ko c'est ça bon bana te Roland tika ko beta non te bazila ka le 14 février qui souka na Saint-Valentin avec Miss Mongo la déesse da banda ko bozongisa de la séduction. Ciao.